Ngaza liboso elongi na ye monani to na caméra to na photo to na nini yo bamonika suki problème ezate to wela kapona bongo te musicien moko akala yemba succès bawela kango lokola bana ndege te ezalaka Nico Kasanda toyebi yango to wela ka succès te succès pe yaka na makasi te zera loboko nzambe abosana wa été pour la organisation mise en place to sengeli oyeba boye awa na podium et kozala bobele président ya parti secrétaire général naba ministre ba membre nyonso mususu kolanda ndenge balandani baza na kati ya esplanade awa sikoyo mpona kiti ya kovanda toyebaka UDPS viva bobetela baministre na biso maboko makasi nakanisi tokoumela lelo te nakopase maloba directement na président na ministre na biso bobetela président maboko quand il se tient debout pour vous présenter le ministre. UDPS vivant! UDPS vivant! UDPS vivant! Bale bote balipita ibatoto UDPS mukubwa wabo bozo mbate ba mama bozo api bale bote balipita ibatoto UDPS mukubwa wabo bale bote balipita UDPS mukubwa wabo UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Namoni batima balingi ba alingaki baboma UDPS tokolala tokokanisa tokolala tokokanisa echene balingaki baboma fie balingaki baboma fachie tokolala tokokanisa tokolala tokokanisa UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Combattante na combattant. Combattante na combattant ya UDPS. Lelo ezali mokolo ya esengo. Mokolo ya esengo pona nini? Dans 7 ans de lutte, tozali kolobete tenons bon. L'UDPS et gouvernera ce pays. Tenons bon. Lelo yo slogan wana oyo ba père fondateur basala na kati ya boloko yango lelo emi se matérialiser ko gouverner mboka yango yo lelo ba délégué na biso na kati ya gouvernement pona ko gouverner Congo bangoyo
ezali esengo munene parce que comme militaire na opposition 37 ans après liwa ya leader charismatique na biso ko reprendre ba force nyonso tozaki nango pona ko conquérir pouvoir ezali loko ya masekite ezali eloko bakutaka na wenzete na lopoto balobaka ça ne se ramasse pas, c'est pas la porte d'à côté. Et salut couronnement ya lutte oyo ebele kati na biso bakufa batika biso ebele kati na biso lelo bazali ba handicapé parce que bazwa masasi parce que ba tortira bango ezali couronnement ya lutte oyo ebele bandima kozala ba chômeur parce que bazaki na ba conviction bayebaki que un jour parti na biso et kokoma na pouvoir yango lelo toza na pouvoir nayebisaki bino mbala moko kakawa nayebisi bino ke pouvoir oyo ezali ya bino mutu akosa bino te mutu ayala makambo ya réseaux sociaux te pouvoir eza ya bino Félix Tshisekedi Tshilombo nazali président de la République komoni yango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazali ko-engagé République na ngonga oyo ye nazali ko-signé ba ordonnance nyonso a nommé premier ministre yo auti ko nommé gouvernement et bongo boy bisanga polémique ezali ya nini donc soki ba grand prêtre bazana mboko oyo Félix Tshisekedi to benge nani grand prêtre ya ba grand prêtre voilà toboite parce que toi la démocratie mutu nyonso akopi me pa na tie loboko na poche alobi nga grand prêtre est-ce que tokyo boye la mais tolobi boye siko grand prêtre ya ba grand prêtre nyonso a Congo eza nani donc ndenge lelo yo après que le peuple congolais a pesi pouvoir na moko na kati na biso combattant net biso compagnon de lutte le loyo chef de l'État après moi mikolo bomonaki que compagnon de lutte na biso mususu akomaki premier vice-président Assemblée nationale na yango na lakaki bino na ebisi bino botika koyoka makambo ba agitateur oh biso to komi retrouver te boni oh na ebisaki bino que ezali 5 ans tozokende progressivement au militer moi na IDPS nyonso a komi se retrouver lelo toko présenter bino ba ministre n'est-ce pas vice-premier ministre ba ministre d'État ba ministre na ba vice-ministre lobby toko présenter sous bino pa mususu parce que biso nde tozawapi na pouvoir biso nde to na pouvoir donc toko kiko souffrir te petit à petit l'oiseau fait son nid n'est-ce pas na yango ba ministre na biso bazali awa na uti komi s'entretenir na bango kuna likolo na ebisi bango bozali ba ambassadeur ya IDPS na gouvernement donc bozali na responsabilité ya honorer chef de l'État honorer mémoire ya leader charismatique na biso honorer combat oyo to mené il y a 37 ans dans l'opposition. Donc, Bozali n'a droit na erreur T. Bozali n'a droit na nini na erreur T. Toyebisi barope boye. Bozali ba ministre poste toi ezaki réservé na famille à moto. Ezaki réservé na nani. Voilà.
IDPS alobi toponi bao ya malamu na kati na biso po bakende kuna tolobi te ke bango nde baza maele koleka bino nyonso yalobi ndenge wana te mais seulement que choix est tombé na bango ezali droit na bango parce que bazali ba combattant ya UDPS tout comme kokai kozala droit na bino parce que bozali ba combattant na ba combattant ya UDPS ya bino tout parfois ezali lobby kuna to yebi kaka neni to kosala yango na yango toyebisi bango na bakabine mingi nani combattant mingi nani voilà tokondima cabinet familial te tozokana bien sa direction politique qui a parti confiance donc ça l'effort nous se peut être moi na IDPS a mis se retrouver dans pouvoir ba ministrable na IDPS tozali na bango belé ezate ke ezaka ka bango ande baza ba ministrable tozali na bango belé na kati na bino na ba ministrable bazali ebelé mais ceux qui mutazali ministre te akoki pe kozala conseiller na cabinet akoki kozala dirkaba donc toko veiller na makambo wana tozoka na bien ma maman toyokani sikoyo nalingi na adresse bino message base ya parti bino bozali ba gardien du temple bozali ba gardien ya vision politique na biso d'ailleurs et pas na bino erreur ezakate bino base ya parti soki bolobi nga na pesa ka bino ka raison parce que en aucune fois base na biso esi eloba likambo et que likambo wana ekomi mabe donc bino bolobaka ya solo boyebi ke tozali na kati ya coalition FCC cash yango eboti gouvernement oyo esika totindi bandeko na biso coalition wana ezali na objectif obe moko kosalela peuple gouvernement wana ezali constitué na ba esclave ya peuple totindi bato biso tolobi te que coalition FCC cash et composé ba millionnaire ya lobby ezali conglomérat ba riche ya lobby te wana ezali vision politique na biso te peuple d'abord elingi koloba te ministre azali serviteur ya peuple ministre akosalela peuple po bino nyonso ndenge bozana bokokoma ba ministre te c'est vrai ba poste eza muke mais bokoki komi retrouver soki ba ministre na biso soki gouvernement esali musala ya malamu eluki misala donc ba emploi ba entreprise ekomi na mboka ba société po ete bino bozwa musala soki gouvernement esali musala mabe donc bino nde boza sacrifié et wana boyokaka bien nazali partisan ya vision wana te gouvernement tosangani ezali mpona intérêt ya peuple soki ngana bino to constate que intérêt à peuple ezalité to kopesa obe mukongo na gouvernement wana tozokana bien tozokana ezali menace te tozali cohérent ezali discours na biso banda 37 ans tolobaka yango nakoki ko changer ngo lelo te
Donc, jamais to bunda pour na intérêt na bisomoko. Webi nga naza na parlement, n'est-ce pas? Naza na parlement, nasi na pesi position nga oyo mbala na mbala. Jamais et au grand jamais Assemblée nationale wana et kokoma caisse de résonance ya gouvernement. Jamais. Donc tokosala musala ndenge longobani. Soki ministre asali mbeba wana etalié. Donc ngai naza na deux choix. Voilà. Il ministre oya kolongwa na nzela ya peuple d'abord te. Parce que nga banda tozali na pouvoir oyo. Hein? Banda toza na pouvoir oyo. Les secrétaires naza na assemblée kuna, je me contente que de mon salaire. Na salaire wana na liaka ngonga mokote na kabolaka na bino. Ebele bazar bayebi. Donc biso tokozala tokovanda potomo na batu na lito tosali bango bami s'enrichir te. Tozokana bien. Biso to continuer na pauvreté ya biso mais bango bakoma ba millionnaire. Wana to kondima yango te. Donc na sukeli wana na lingi na banda ko présenter bino ba ministre na biso, ba ambassadeur na biso na kati ya gouvernement. To lingi bango makasi te to lingete ba réussir mandat oyo. Nazali co-invité vice premier ministre, ministre intérieur, Monsieur Gilbert Kankonde Malamba. Merci. Nazali co-invité Madame Marie Toumbazenza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Nazali co-invité Monsieur Ribes Mikindo Moïma, ministre d'État, ministre des hydrocarbures. Nazali co-invité M. Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé. Nazali co-invité Madame Rose Boyata Mokanju, ministre des Affaires sociales. Nazali co-invité Monsieur Kassonga Mukuta Jean-Joseph, ministre de l'Agriculture. Nazali co-invité Monsieur Augustin Kibasa Maliba, ministre de la Pétentique. On a invité Maître Bernard Takaïche Ngumbi, vice-ministre de la Justice. Azali, Tokana bien, Tokana. Membre CEP, Bobetela Baboko. Azali membre CEP. Yves. Nazali co-invité Dr Yves Bonkoulou Zola, ministre du Tourisme.
Mutuna Binot. Nazali co-invité Monsieur Junior Mata, vice-ministre de la Finance. Ye Azali à commission égalité homme-femme. Présidente Nayewana, à Sepeli. Ok. Nazali co-invité Madame Alpha Denise Loupetou, vice-ministre de la Mine. Maman ya bana. Ça va. Nazali co-invité Maître Didier Boudimbu Tubwanga, vice-ministre à EPSP. Tozakaka naba ministre nationaux te tozali pe toko présenter bino ministre na biso na province ya Bazouele azali na mission awa to profiter to présenter bino ye ezali Madame Rite Badouli Bangosa, ministre provincial na Bazouele. Ok, na base te présenter bino ambassadeur na bino bazali en même temps ba esclave na bino pour la concrétisation ya peuple d'abord bango bakopesa exemple na baninga na bango koyebisa bango ete ministre ezali privilège te kasi ezali nini ministre ezali privilège te ezali nini et bongo, bango ceux qui ont bandi Moussala, mboka esala nini. Merci beaucoup, bonjour à Malamou. Merci. UDPS viva. Bozonga na banda kundenge président lobby.